senti pene que non pasteur ndetsa te ki carte na ngai po ezaki ba makamso na balongo sala na zale komiye bate tant ce qu'on a zongi na bino pasteur pena za yanza Usaka mwana msali sana. Unaporte na papa tu tani na. Ni bongo siko nini antukweya. Odi utukweya, mwana pasteur ni ilatini. Vraiment. Ngamna ngaja awa. Ah, nganzima ini. Yoko ku nganzinga. Ilatini ya. Parce que fon la porte dans la kende ko boni bo le tsanga e. Bima pa yibsa papa fumu ni ko. Landine. Na Simona Nzoto. Hein? Où est Zanine? Jésabelle? Hein? Fille de serpent? Dans la serpentée, Landine. Pourquoi? Non, ne faites pas. Landine. Yo kwa kuzama ntoke yo. Uyuki eh? Omoni yo. Bako pe mseye kaka nyo ba mama azoki. Keta makama azosamba. Je préfère dans la si pour Chelsea que moi c'est le ballon de la rangeant les sous. Allez toi. Souka bilamba ko boyi beko. Mimi. Nanda kuna libana kozwa courage. Sala on te. Pour pas beaucoup de sala on fout on est à bout. Si ça soit bilamba, OK au sala oui. Non, tu comprends vite. Je comprends vite pour ça les locaux ça. Non, je préfère Chelsea si faut que moi c'est le ballon passe. Il y a pas si bien dans à l'aise. Dans la valeur on va que femme mariée na nango. Eh. Mimi change quoi? Changer maman. Changer. On a 12 ans t'es Mimi. Si ça soit bilamba, na so même l'homme passe au sala bouillant. D'accord. Moto ayebanga banda kala ba kinga na za bizaleli. Si wenda. Onda. Ndio beba wenda. Alumba? Tata mo sapa. Lolima. Didi va bien? Moi je vais bien. Voilà. Le kitso na makolo. Maman. Nini eh? Ouais. Matembele kaka mboje mama boli. Bien maman ye. Mimi zabe Kasi na mama ye mtakokuwa kwa tu. Mabeni basi batuni mupaya ye. Mimi. On a droit ko tuna mungelo te bonda kuna ote. Mavi. Oko mo lexe Mimi. Na sengi ba. Pour moi ça mon lokwa ki zengi batika tika matabi c'est comme des bon. Boni boni Mimi. No bango. Ba sengi pardon ka pardon. Papa na tuni kande mama ye, mabe. Mimi. Papa. Ça. Bobo seke ngam na sono nous savons ko bilambo en grand. Mimi. Na règle. On a la salé Na zena pe na besoin okende. Ayisenga ndi mama zoya yango na ngana mona mama. Comme na moni mama. Mama na kobengi sona nda ko lia ta bouillon. Aza pressé. Copine na ye. simple copine. On a marqué une simple copine. T'es simple te maman, copine aussi. T'es pour un cancer que maman le parle. Mimi. Ça. So on le la kama bon. Lima. Kasi lo ba bon. Mama oya na nda ko. Na sema ta bouillon mimi ka bon. T'es muluba maman. Bon on va changer. T'es style modèle. Babe on piana. Enda moto. Et basoso bazui valeur pour sur la licence. Basoso musu bazaka nyonso. Bien choyate. Ma fille. Sorte, nangaki. T'es zo so on a bima deso compliqué nga. Parce qu'on a compris que le bine na bima. Mimi. Ma fait na ya tina poko si yebno mo loso. Amutaweje. Dide. Kasi bakola. Bien habillé lelo. Merci pas. Maman, bon voyage. Voyage l'équipe bien. Kaka wande na kuta accident. Na niveau ni tout commence. Na niveau ayo na camarade. Zomona décalage te. Oh. Yo za rande na ba camarade abo. C'est que yo peta mukenda pa na bango, okenda usala makambo ya sali hapo. Rien à dire. Bana sala mo wana pesa camarade na vana ba. Na tapola na isute yini ntaya. Me balobi botika basi mabala batambola na basi mabala. Bandumba na bandumba. Oyo lati kola oyo na bilamba lati ezo refléter image na ye. Rien à dire. Yo lati maputa. Tamso lati maputa po yo kaki lelo nga na zoya. Tango nga na yaka te ozala kaka boy. Tete tamasi. Naza bongo.
libala namoni ebongi na yo te mama tanti mimi azala nidi aza nde cool aza branché olezaka so epe poli aza bien mama sikoyo ntango ozobenge tanti naza leki ya tata na ye kamade tanti ma bon de toutes les façons aza mpe moninga na ngai te makambo na bino ndenge boyebi ndenge bokozwa soin nango ngai na ye mpo na mwana na ngai nayokalisama libala tokosolola yango yaya ti omela tokotina bouche osukoli opemi moke nde tobandi kosolola sikoyo tia yango bakolambela yango ozobika baprépare nango tiobota sikoyo yoko mabele ezobima te to ndenge aye basala kaka wangila te azoloba nde lokwa na ye na bebe ako azoloba nde ti wana mpo natikaka ba 1100 francs ba 1000 francs aa na kapasité olambela owangila te yango azoloba ti mwasi oyo mobali oyo aza na mwasi na ye ata atikeli eloko te atiki mbongo amatembelemena libanda ezobima solo ya soso voilà mwasi wa pouvoir minute atiki te yaya omwana mama na ngai ya pompe omwana mama na ngai ça m'attend c'est naza sur toyokani na mbongo napesi yo olongoli 300 otie na enveloppe na mokanda okokoma mpona famille ya rite omela bango rite ye moko oleka komisa boremetre yango mbongo oyo kotikala papa olongoli mpona hôpital na yo le reste bosali provision ya ndako kolanda ye te yesu kupenga alingaka pe yotobota ye yo moko me mama bolingi koswana mpona mbongo ye mosala ndenge opesi ye bongana komona te eloko te mama eza problème te eza problème te mama nakobenga chuke aleka lobi katoka kona suka pesi yayo ihumila papa ihumila kana ndako papa est-ce que 300 otie na enveloppe papa lettre wana mpe eumela te ezwa lisusu bajour ebele te okomango vite fait parce que ezosala déjà bien te mwasi aza na zemi il faut déjà tosala makambo rapide yango mpanya abodute yakwa kufanda tatenda ndeko na bango moko ya aza ye moko azala te mais soki mpe azotambola te makolo ezovimba ye donc mwasi moto amemaka mokanda pa baboti na ye akoya ye moko wayofa jemi batela mabia bato mosusu okomona mwasi mosusu aza na jemi kasi aza kokende koteka wana eza bien te konengana te tika mwana fonde pana bango epi konéglige mwana wana te aza mwana moke abotela biso mwana wana amobali to mwasi ndo oyinanga toyebi te ndenge tozali kozelako wana nzambe nde moto ayebi pemba mabiala mwasi te azala mobali mokandango eza mokanda je natindaki tindaki ngai naza mama ya mwana fo naluka na verifie nayeba makambo eza na kati mpo mwana lokola aza na zemi mobali yango aza na monene mama mobali nanga ali na mbongo na ye aza homme d'affaires ana baaffaire na ye ebele asalaka problème eza kake aza marie ndeni abala kasi aza mosi na ndako mais mwasi wana abotaka te phrase moko interesse nga wana abotaka te donc ezaka lokola ekekwa foire me mbunda ebetamaka te bongo kandi sikoyo lete yango eza wapi yango nabi te lettre déjà natindaki mon ami yo nde geso c'est mon ami bongo yo geso na ndenge nini kasi mokanda ya mwana azobala yo moto osimbango bon eza par rapport à expérience expérience ya kobalisa to expérience ya kobeta permis excede kokoma c'est-à-dire que nga na boti na nite me naza na baniese tro na balisi didi ntango osema mambo ya facture ayaki mpa na ngai na contribuer par rapport ndenge tokotinda wani bon toshaki biloko moko kuta bie aussi peselo makasi nga onayebisa ye didi toumeli obiki biso na makambo ya pemi wana tobeti ba 2 mois oyo tolia toganyaka ta te toki ba 3 mois ba 3 mois ouais ikuta yebi par rapport wana bididi oza makambo yelo na maboko obeti kutu pemi te me batindeli yango moko gagner donc oyo mona na expliquer
Net makambo oyo eza ke mbongo bakotinda libala. Donc nde nazoyoka mave ayebisinga botie mpe na cheval. Cheval ni totie. Bino moko bobetaka pemi na Cheval moi si aza tala nini mwana nazali na oboya ye. Azo mériter chez homme et ni taba ni ngombe. Azo mériter cheval. Cheval esi basenga ngo na libala ni. Yo na mwana miyiba. Soit disant geisho. Comment on appelle ça? Et quand musinga pena na mona inconnu moko boy infiltré moko à côté na kati ya famille ya batu aye atie na cheval otie na machine à Paris foot na kati donc société yo lingo bana na nzoto mwa non ngala to kamwa nabi rit yo na miso mi bati te komi ye bate mama na ye responsable mwana ninga za bo ngam na bota ye seke ngam na za na droit likolo na ye oyoki te ngako te oyo ngeza problème te c'est obligatoire pour nga momu na bota ye mais loko ekamusinga ye te ngana ozanga eloko te kozwa eloko na kozwa eloko te fo ngai namona mokanda wana yaya lisi wana soko moni yango eza biloko mabe tukolo loba nde vérité koza incapable koka ete yango benga egesho nayebisaki ozela tata mosi ya bokomo lobi mama etali ete mpo aza mwana mwasi alinga classe ata mokolo moko te biso na classe ye na nzeta mbila kobambaka bametre bamikokoti babanda kobengi kuna moseleke te kamele yo koliaka bambila yango abenga na ede yo nde aide na ye naza na posa na mona mokano ana poko nakoefase bamachine na baseval nyonso yaya c'est mon ami privé de tous les temps de tous les jours chaque jour nazalaka na ye mane ndeko na yo leta mais yaya yo ozalaki te nasali fatigue na ye où est le problème yoka soni na 5000 $. Ma vie. Comment 5000? Comment 5000? 5000 on se va so va pèse 5000 ka siko revivre. Kuna osimba ta wisa. 5000 osimba wisa te bateli 5000. Wa bazo luke beza nini yango? C'est que ça mon organisation matanga na yo. Matanga nini ya? Te pona osimba ta wisa te 5000 ka organisation matanga. Obi ngana pemi na gagner combien? Yabanda mundamu to gagner le 3000, le 4000. Siko so calculer ngobe bimi combien? Na combien des années? Nyasoko mikolo nazolimba na kokobima te omi bilamba na pressing omemi yango te non nazwaki compte mais ozana papo ye na confiance na ye te akende tika oso baniki na maboko oui ma papa bayaka bala na moko misi mais okiti non nani papa maman ça kiti wana Hemorroïde yango ebandaki interne nani ndenge comme externe mama. Et puis au fond na yo c'est comme si nous sommes tous les zati on a hemorroïde ke mama eza maladie yo kanisi eza ke yo ka kosepe. Mais ça va contagier so bongo ya la chaise bébé so bongo longwe po yo kozwa biso pa ezo linga yo wapi ezolo o futanga ba indemnité de sortie papa yela na mai oui Quoi? Bon. C'est pour la campagne. Parce que j'ai passé de ma pièce dans le siècle. Loïc! Bon, ça tombe à pic, hein? Ça tombe à pic, le roi peut poser une union. Désormais, oui, à la seconde où je vous parle, on dit maman. Comment on papa? Nani amonite? Maman Oyo. Comme on a Maman Kalunga. Et Ndeka na lobby à la seconde où je vous parle. Maman Yomutu a commis ayant droit Yanda Oyo. C'est elle qui doit s'occuper de tout. Et maman est combat. Maman est combat. Omoni biloko na o lamba. Lamba rango pona yomoko. Kopesa ni mwana yanga Galiano ni Pakalowi ni mbwa ya ngai Beethoven soko olamba olambi biloko po omiliesa hein oliesa na ki ekomba na yo désormais maman oyo mutu abanda kolamba po na ndako
Et de deux, Pakaloui, je parle. Et de deux, Onyo se bengami Yangai. T'as plus le droit de toucher. Moutoana a droit nango, yé. Moutoana a droit na makamunyo son andakoyo, yé. Donc, ayant droit, yandakoyo. Maman Kalunga, oyo ekomba ya moi si on a balaka comme on a Edian. Oyo, moi nanga Galiano, l'aîné. Babota na été, maman n'est pas ndenge Pakaloui, billet, Pakaloui, Aza Sentinelle nanga. Mais non, non, papa. La ferme, la ferme. Non, aussi si présentation. La ferme, présentation, Aza est en droit. C'est elle qui va s'occuper de tout. Ok? Oui, après toi, c'est moi. Hey yo, qui t'a donné ce pouvoir? Qui t'a donné ce pouvoir? Après moi, c'est elle. Mais Aza domestique. Hey! Na bengie domestique? Ngai na bengie domestique? Ngai na bengie domestique? Fais gaffe, hein? Fais gaffe, tu risques de te retrouver dehors. Hein? Je suis chez moi, c'est pas chez toi. Donc, il faut obtempérer. À bon attendeur? Sali patron, à bon attendeur? Sali. Ok. Maman Kalunga, tu es chez toi, fais comme tu veux. Papa. Bofundi ngai na mama wapi pai bomona babo ya lowie azala posana mono libanda papa nazotia adjoint mama nani aboya poste dès que nazate roi semaine terine ale manie mai salami la misa mutinyos ozara oyo kitise ke matie ko na mtazo wa place na ye mama chambre le fond de couloir et puis ngai naza mutu ya tenio latite banda le fola ta vert blanc orange Renaissance. Ma chambre na fond ya couloir fois ça passe na magasin. Mokolo tonga. Abotoli tonga. Okolela na nie. Maman. Olobaki to na esika yango. Bati ya pembeni. Ganga dengo ganga ka nobody susuma toko kanye bela bela na kombo ya tutsi papa on passe maman chambre na bli à la face à magasin non mon chambre Galiano a dégagé votre lot on est sur la chambre les a espacé. Mais non, papa. Yo. Non, papa, pas jusque-là. Donc, moi, na musala zwa place na nga. Moi, na musala zwa place. Au tchanga d'ailleurs. Papa, maman, Bouchou. Maman, soro yedi. Vous êtes tout c'est pas le baba. Vous êtes un canning. Sois-il canne, yo. Viens. Vous êtes un deuxième pète aux awa. Loïc, suis-moi. Tayeli banda lo. Wando risqué loko banda. Wando risqué. Nali papa teli papa ozula ngwa. Nga vraiment nga nasali nini ngai mpona mona nyonso nazomona etikalika bokunda ngai mama nasala nini elembi naokoka susi makasi esili ngai motema nangi ekomi ya suka mama asuba problème te toyokoma noka ya kolela soko ya ezalaka problème nini mama duci azwi mwasi mama nazangi nini eloko te kaka mpona mwana nzambe akopesanga mwana te mpona aza ya kokoka mwana kaka mama mpona koka sango wapi mama mama naokufa ozoli yango wapi modelo tambela ngai nasali nini mama naoki ona matoi na ngai moko mama ndeyebisi ngai te naoki ona mnoka mobali na ngai mama tala na age galiano aza nango
ganda te mazo conseiller duche ko eleki na ndako eleki mama duche zo courage oyebisa occasion ngoti mosusu diana oza mama na nga nabombelelo te idaya nabombela ko pe makambo na ngai te dano bandi koconseiller duche pupuka ya makambo ezoleka na ndako taka bandi koconseiller agangeli ye afingi ye alobi oyo amesana koloba mpo na ngai ntango asisi kofinganga ndenge amesana ayambi coup de fil moko abanda osolola na mwasi oyo azwa sikoyo ntongo baosolola ngai nazalaki oyoka naoyoka baosolola apres atuni ye soki kilongo okendeka donc abandaki kosenga ye mbongo poke banda barandevous na ye kilo mwasi yango aza deja na zemi mama duche mutu soki aza na yesu azala lokola aza liboma mpo ayebi yesu oyo azobondela yesu oyo azosalela aza nani diana duche abengani oyo na ndako alors diana duche lokola abengani oyo na ndako te bangusama ya miso na yo zonga na ndako aya na mwasi wana na kati ya ndako bovanda bino mibale kolela lisusu te zonga kende na ndako na yo fanda nzambe onga nabondelaka ye nde mutu akobondela yo okobunda te olingaka mobali na yo okozonga te vanda na kati ya ndako nga na ke retraite nakobondela mpo na yo osenga ye vraimen ndima kovanda na mwasi mosu na kati ya ndako kolela eza na ntina te andima kovanda na mbanda na kati ya ndako si lonta yo ndongo ozala oza conscient ke babokilo na ye balingi ye lisu te bazoya kofinga mobali ne balingi ete akomi konyokolanga abimisa ye na ndako siko mwasi azemi soka ye wana ye ozala ndenge akovanda wana soki mobali ne abengani ye te akozonga te asalelo te mama namona pasi na ndako na ngai moko duti akende kozwa mama mosusu libanda ye na ye na ndako engage ye po asokipe na galiano asokipe na ye moko biloko nga nalambi duti ela mwana bakokolia yango te pourkui mama nasali nini abengana yo ndenge mobali abenganaka mwasi akangi biloko na ye abimisi libanda alobi alebima soki asali yango te okobima te diana naza na mouchoir mpona koki kopesa yo tokonsama ya miso yoka mouchoir na ngai Jean 3,16 car Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle duche azali yesu te mais soki ondimeli na yesu okozala na vie éternelle duche akoki kolinga yo ndenge olingi balinga yo mais omoni nzambe te nakeretraite ya Diane kitoko no ezalaka chaque jour aza bizu oyebi kende mona oka ele nyonso kitoko bonyotia ya baparcours azika mitambola tambola misengasengaka kotoleka ana oti otambola napeka lokwa yo ti nasi nakaka kotambola zoma mpepa libanda moke yo mwasi alibala kotambola boye te semei na biso tobangelako kaka kitoko ozali soko otambolaka tambola bayo botola bisolo elo te aotambola nanga parce que ndako na nga moko bon moye navanda susu temps ebele na ndako eza te awa nakomi kaka otambolaka boye motema ovanda na ndako eza te na ndeni yo amwasi tobala na mbongo yaye azwa mbongo abimisi akia honore yo nyonso ata nyongo moko te tikala oza lesi na ndako nona mwana ogaliano ogazi mwana oyebi so badetail nyonso eza te ma telongwana na moi yebaka mokie telongwana na moi po atentire no na moi mabe te malamu kutu moi ebeta ngai oyo ezobeta ngai eleki deja moi motema echauffe nakomokoma na suka naokipe so moi te eza nini yango pardon totelema nao kasi mopanzi tosola kasi moke
mwana kundi na kobanda koexplike toza mwana moke par rapport à baproblème oyo nga naza nango nga nasemeki na o yeso baproblème yango nde enene kimwana moke eza te okobombaka problème na motema te yo moko oyebisa ngai bon eza nini nga na ya na bino ces derniers temps simba vraiment su te nayebi te so tobala na kaka mpo na bana mpo na famille mais oyo nga nayebaki tobala na premièrement mpo na bolingo bana eza nango bénédiction ya nzambe mais pensé nanga vraiment ekomi contraire oyo duti osala nga so na osupporte ngo c'est parce que nalingaki kaka nalingaki natikala kaka kolinga ye yango naondima nyonso benjure nyonso tout peu importe eloko nyonso akokoloba likolo na ngai ke naza ekomba naza mwasi ya malédiction naza ebele naosupporte yango kaka parce que tobala na pour le meilleur et pour le pire yango wana naza wana kaka mais motema na nga ekomokoma na suka duti akota ata na nsima te esika oyo touti ngai na ye ngai asala nini te mpo na duti naloba kutu nini nyonso bino boyebi na contribue na betude ya duti kokende ya duti kozonga ya duti esenga me nakorappele yango te nasalaki yango par amour mobali na nga nga nasoutenaki na ntango ya faiblesse ekomi sikoyo na ntango na ngai duti asoutenir ngai duti akomofinga nga duti akofinga diana oyo abandaki kobela partout diana na nga lelo nasu diana duti te nazalaki mia ndeni ya diana omoni yo oza motu moko teke ya duti lelo ata badifficulté ngo ekomi ndeni ya duti anéglige yo ya duti aza motu moko atake ata azosala mabe ayebake mayelo na nango na motu eza motu moko boye nde apesaka 100 francs na mpo nga nazala nga naza lelo mais semeki na nga elo omona oyebisa yo ifo kolingaka nzambe po nzambe nde moto akopesa solution ya makambo no nyonso ozoluka ya diana ya duti lelo akosala o mabe mais un jour nzambe jamais kotika ata bolamu moko osala ekoganga un jour na vie na yo yo kobanga te eza nga eza ya tsuke toza wana mpo na yo eloko moko te ekomelo keke so osala babuzoba na ye oui bamibali bazala bongo sous pression eza ote pa baparent yo oyeba ndenge nini mwana avandi boye mosusu bazoconseille baconseil ya mabe makambo mabe mpe oyaka na motu tika na onameka likambo mosusu yango mabe ekokota esalinga mpasi mponga mpe na mwasi mais yaya na nga vanda na ndako wana vanda okobima na ndako wana te nzambe aza nzambe oyo bato bakanisaki oyo nzambe asalaka na suka wi asala na suka po atala kondima na biso vanda na yo oza mwasi na biso omoni yo mwasi na biso bamata bakita ata mopepe ye baloba na libala meilleur pour le pire mopepe ezanga na libala te ya diane yo aser na ngai omoni yo mwasa valeur otikalaka mwasa valeur nzambe asala kaka akosala mpo na yo ata nga nde naza kobakanisa nga na liboma nafanda na ndako boye navanda nalali na mabele na babi nzambe bana bautaka epa na yo ya diane akobota merci pour la soutien okobota yaya okobota makasi mais nayebi so na tamboli na moi yaya ata difo na yango te yabika ata bapeitiba semeki longola basusi tolingako mingi yo na valeur ya libota na biso yo nami mpe nasaki te ozwaka mwa moke nga mpe natikala tana nyonso eza mbongo merci omoni yo mutu moko te koyonga nani alongola yo na poste na yo aza te mpo kotika kobotama te oasemeki na biso diana mwasi kitoko tala ogazi andako kaka naoyo abetela otour semeki nanga zala calme epesa galiano mbote zala l'aise nakobundela partout opesa mpe bamama mbote na tsuke d'accord je t'aime beaucoup mosemeki mosemeki ok bye bye yadiane bino bayombe mafuta mbila
buja danger na mafuta mbele kashi biso bakongo musique rythme ndiko yoka kakombo boma boma popo bota biza ibite biso rythme ya musique yoka mambo matovovile ya monwe mambo matovovile oyo bakongo nalubi meme bakongo baleke biso baluba na bino bayombe bukutele matele musique biso bayombe toza lokola mindele Mindele yombe yo écoute yombe qui se respecte aliaka na lutu mambo matovovile mambo matovovile ayayakala yekwela kashala kokesha doketilombe kaka papa fikana mama oye manzemba ozati papa makongoza yokangana nuko papa enke diana papa mama oye makambo ozosala eza malamu te mama yo lelo yo okoki kolobela ya diani mabe semeki diani nakuta ene na nzela biso neti oza awa nde ya duti azotanga era bana ekotanga azaki étudiant tozotanga nga na ya tuke toyokanisaki yaya azofutela biso mbongo ya klasi yaya kaka ndenge bana azalaki mécanicien wana bana ozwa bambongo ebele wana wapi bobosaniki mbongo nyonso wana ya dia na bana ekopesa azotangisa biso azofutelaka ya duche basila baklase basila bisi na ye nyonso bobosani yango mama oyo bino bozosala ya diani boye moninga mwasi azolela apesi nga pasi mama mama yo okolobela ya diani te bino vama bokolobela ya diani bino na papa nde boza wana nzambo oyo mama nalobi nzambe mbala misato yango diani yango apesi bino bambongo nzambe asekoka nsima mikolo misato yango diani yango aza kupia bino mbongo bokofutaka apres nsima mikolo yozolanda ye aza kupia bino bambongo kwa boluba katolika ogazi ndisi konkundi akungayo zilobi zinakamefuata zikufi bulingu bakorumpu akangute banda kima kyakiki hai banda mwana abimaki center aye kokuta biso na ambiance alaye ambruye simbruye masata yesa di banda bulingu bakorumpu akangute shoku pesi mbongo na bulingu ikuwa kujanda pe mutu wangu alingaka na yote mbongo ikeperte okujwangu panani paya leta nini kukende kufunda mutu mokuta ya kuluba na libosho na ngani yana pesa ninga bana nyoso kindroki to nini sasa kindroki shukutu mwana kakorgaji ye mutaja kutia biso pandili kolukwa na makambo adiani na yo bate poani basi ba ebele ka rit diane ngam na lakisa bino rit ducha kosanga boy poani eloko nini eza penaki ya mabe oyo nga nasali duti mpona mérite lomo ya boye sherika nayebi te ntango ozoexplike nga ke mobali na nga azobima soki na rite namoni elo na oloba te namoni mpe nde na bandongo ndima te parce que rite aza na bagwa ya duti te talanga na nde naza na rite ata yo moko vraimen duti akobima na rite te quand même diane omoni na intérêt moko to ezaki na koya mpona bando nana invente lomo boye mpona duti nga mo na ote pa barite Nepsago dernièrement que non comprendre te fona que yo muto conseiller nga muto bina ngeno que comment okosola na soni lelo ritier moko aso confirmer ngai que non mobali na ende duche na ebité donc tine pardon maman c'est là nanu donc bino bato liboso que non oumeli na ki célibataire c'est mieux o luka moi si mon robot donc malgré donc te wana nde photo vérifier parce que na ndimi vraiment te on dimite nanga ikareza makasi bon mais écart eza makasi yo mutu ozolobati tovérifie kaka tovérifie confirmation eza te mais siko eloko ezosanga mpasi doute ete moto akosala eloko abongo nayebi te sozo comprendre place Hé, Zonga, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? On s'anignera. Non. Eh, monsieur. Eh, Malembe. Je me suis même... Eh, Malembe, Douché. Mais Obiko, yo comme ça. Mais non, Tika ya Zalawa. Tika ya Zalawa. Yende ko Luka, yo. Zelanga wana. Non, Zelanga. O Luka, o mande sala asiko. Mais yo suis riche. Et ça yo passe ndo boninga na ye. Mais Douché, c'est ingrat. Yango walo la kisingani ki poso ya pembe oto ni Douché. Oh, boniko, batatuage.
complexé. Nakosa complexé na yo. Mais c'est toi qui es complexé, Douté. Au moment que moi, si nous allons dans le j'ai fait de toi ce que tu es. Tu as fait de moi ce que je suis. Le mouton, aux autres, tu as solide. Moi, je suis au Canada, Sango, d'abord, tu as raté. Au yo, tu es la balaba. Abord, tu as raté. Moi, Monique, Laura, il y a bord, tu as raté. Monique, bord, tu as moi, si nanga. Donc, Douté, moi, si c'est Monique, moi, si nanga, so kokaote. Au rôle Lukaya. Moi, si. Au rôle Lukaya. Moi, si. Et tu te permets de la manipulation. Moi, si. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai cherché. Elle est venue vers moi. Elle est venue vers toi. Amoni o aleki yo, amoni o aza plus que yo. Plus que ngala ni. Elle est venue vers moi. Plus que ngala ni. Moi je suis pas venu, je suis pas allé vers elle. Elle est venue vers moi. Doute. Mais je perds mon temps. Je perds mon temps. J'ai même pas le temps de discuter avec toi. Doute, moi je vais te faire voir ce que je suis. N'importe quoi. Parce que Doute, on se connaît. Naïebi ma faiblesse. Écoute, je peux poser place à Zawana la peu. Et là, quand ils ont différencié, c'est parce que pas de con. Doute, c'est un idiot aux con. Moi, je ne peux pas n'abêter au Beli au Tchanga Nani na Mukongo. La Monique en Viarangaï. Parce que nous sommes encore au Loba. Au Bimisaka, non, yo, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, si nous sommes encore au géré, on préfère qu'au Lingangaï. Moi, si au Yangaï, au Yo Monique, non, Moutou, au Yo façonné, de moi, ça va mon Lingangwana. Et ne me tous pas tout au Binga bien. Qu'est-ce que au Binga bien? Naboya, moi, si nous sommes en Kitsu, Mabela. Attention. Attention, tu me connais très bien. Bon, ok. Ok, non, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Mais ne crie pas. N'importe quoi, tu es un imbécile, toi. Merci. Merci. Mais je ne suis pas plus imbécile que toi. Hein? Quand il y a l'interdisant, je te donne encore 500 mètres. Hein? Qu'on pousse à rater. Papa. Ma coiffure est léguée à l'été, ça a raté. Ok, on verra bien. Voilà. Improductif, mon roboyer. Oh, bah, il y a plus important qu'on respecter en côté. Allez, zoba, mon roboyer, abimelanga, le roi, ça n'a paquet, ami moni, moutama, kasi. Pour moi, c'est une belle opportunité. Kota! Patron trop. Improductif. Comment tu as dit? Boyeba ki kaza libanda. Nga monaka nga mutu. Akoyoka ngai. Yo. Nina. Oya komila mbela nzungu ye moko. Batola bia kuti so na vitamine. Na mibali. Na yibi ko. Akanga yo na mibali. Na yo zo pekso mutu azo kene ko panzo sango. E o telemi na ona ye. Et puis anamouré kakati. Le kana boye. Anamouré. Zonga boye. Mama. Nazolo bazonga boye. Zonga boye. Okomila mbela nzungu na yo meza. Sans chercher. Combat. Mama bima. Namona yo. Dala boye nazoloba. Zana wao. Et puis mutu moko ngai na valoriser na pesi essence ya vie. Abanda ko bunda pamba la balabala na zue na pesi valeur. Na laxie fo sala musala. Donc autrement dit kuluna. Voilà autrement dit kuluna. Ba pesi. Ça mo bali paquet munene na se mukie. Oh, ne mo bali moni hotel manana nzela. Wana za ba maneka ba. Ah, mangera pe respect. Batie photo, batie masanga pembe. Boula et combat. Matrice qui yongulu. Oh. Et puis mobali nanda kwa mobali na yo. Aussi mobali oteli boso. Oh, ça va l'arme des crocodiles. C'est quoi? C'est quoi maman no bakangena mobali? Oya kaka retard tangu générique eza kumatali. Yo bakangena mobali na libanda. Non, mais on film Zakisang. Film c'est Siri. Ako ko la action. Ba making of te. Yo la kana tanga ba making of. Bino bokolo ba na ete. Yo so me ma ko la film Zakisang. Moi me ko. Ba ba kusena porte palabra la chakula. La chakula wao kesi se kufa. Et puis quand il y a moi le couteau biloko jet li. Maman le cabo et papa zonga apporte. Oh, yo tamo zo le sango yo ka lwa te. Lwa ni yo pesanga. Hein? Le cabo yo lamba.
koloba oya koloba to ya kolamba bayeba yo chaque samedi kokende na libanda tietie yeke na aza na 600 bouteille moko 2 personnes bazali mobola moko moto mosali na 600 ye mpe na 600 na basangisi omeli bouteille ya monene bino mbale boya bamari de nuit bosala yango ate boyosala yango azingi ndoki na tietie bouteille masanga 2 personnes mutu mosu awuti mbinda mutu mosu awuti ngaba oye bosangisi bouteille yango basociété yango blanche po eza kama milangi eza kobunga nzote bato bazomela bazosangisa ti suka babundi bakabuli milangi pa bango bakanisi bebima kotomasaka donc oui butu asalaka ndoki azone ba yango kindoki nini gi poudre kindoki ngomba poudre soki asa tie poudre okanza bebe asubi mboti napesa lisusu bato na maboko te nabangaka papa soko kozwana yo te fwanda na te boye kosurprendre nga ngai déjà prière ezobenga biso mpe toye likambo ya koromela te nyonso oyo boyokaka totindaka maloba biso moko tokoya me esalamaka te yango toye na malembe toza na presse toza na makambo mingi te ndenge toyaka biso toyaka tolobaka totindaka bamaloba yango nalobi toza na makambo milai te tata ndenge totindaka maloba toyaka meme biso moko tozwaka solution te yango lelo toye na malembe na malembe kaka bozongisa mbongo ya madame yebisa bango afrika papa nazokende osambela bapaya bazozelanga kopesa ngai motu te papa nasi na explikaki yo biso tozobengana kozwa mwasi ya libala te mpo tozongisa mbongo bino bato bozobengana ye osi omona wapi bobengani mwasi après famille wana ekende ozongisa mbongo non papa parce que mwana na nga asi akutani na mwasi oyo aza productif mpe azobala dans 2 semaines aza deje na zemi yaya aza productif sikoyo dans 2 semaines yango moi toyeli na chéri nga naza na zemi c'était justement occasion moko ya bien esalamaki nde fiancé na ye wana asakomi mpe na zemi uzimbo okozinya tuvana limakwele molomolo bozongisa dans 2 semaines lelo te mama natuni oyo ozoyisa biso etakema moboti tani ta mama diani mutu akomi na jimi to nani fiancé ya dute nouvelle fiancé oyo ya dute yango biso toyeboyikwa bozongisa luvutu la mbongo lelo te chéri dans 2 semaines te natuni bino vraiment papa nazokende bato bazozela ngai me namoni neti bolingi bozala mur oyo bokobebisela ngai nzela papa topesi bino da 2 semaines buya kozwa mwana na bino atie zemi azobala dans 2 semaines c'est pourquoi biso tomoni ke molomolo lelo te lobi te mama afrika oyo ozoloba wana etanke mama moboti oyo mema mwana 9 mois na libumu présence ya mwasi wana absence totale ya lia mwana na bino buzoba oyo mwana bino duti asali azemisi epuis akei lisusu koluka kobala ye bozoya toujours kosenga mbongo etira parole na yo wana tata aza présence ya mwasi wana absence totale ya ekomba wana alakisi bino ke bino mwana na bino akubuta na ye te ata mokolo moko donc ezalaki nde kozanga mwasi ya bien ali mwana juise kaza mayele kadi kota na mamu masi koma famille yako wilo masi koma famille yako kadi kota yo suki tuyawa kutungisaka biso te ti tukukabwana na bino okupika na biso te okomona biso tukuyakuliawa te nzambe l'église yesu asilikaki pepete ngai asilika rendez-vous suka médecin zako ya kilo
yo kozomilembisa trop. Nokimenga bouger. Et puis comment on fait ça? Il y a raison comme moi. Kapanga Junior, Ridou Kapanga Junior. Bila na posa tandi na kuma ba suka boine ndi bato bakenda buta na États-Unis na ba Afrique singa ni na kibuta na Chine. Ben siko moni nande ozabu est-ce que l'état au bolingo va bien, c'est ça le problème. Nous sommes au mois de mai. Nous allons dire que nous sommes samba parti nous allons dire moi na caprice. Loko maman na ye. Maman na zamba caprice moi au moins na pas la vie. Tobara maman na ye. Akimi koto ye. Mona mwaga le la sengini. Oya na bisenga senga. Leo banda tonga pisina pour changer até. Mais c'est pas bien. Hein? Mais il faut quand même se forcer au lia pour nous avoir bon, tout ça, vraiment, normalement, le restaurant. Comme ça, c'est comme on a eu ça. Bonjour. Merci. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. Qui m'est allé? Oui, ça va. Ah, oui, Kala. Ouais, moi, Kala. Ah, ils ont eu une démarche, le PCMT, c'est moi qui te vois, il a mon côté, il a dit, ah, il va essayer de se mettre à moi. Il avait dit, mais le roi RP, ça tourne un peu aux ongles là. Ouais, puis bon. Il a vu ça, ah, biso pe ba biso po nga côté maman nga na maman nga za kamuduba biso ba luba so ibo kiba itana dino ha ba bo kiba bo bana di kwa tile mo se baso oui na mo biso biso zo ngakuna ya tozo ngasi total elle ça na to tse mo temps moi na zo bouger ka vous voulez aussi parler du moment là si moi quelque chose hein je dépend de l'ailleurs hein la bimi pena pena mbongo tellement vite na dérangeage na moi vite pourquoi bien au tirer les sous les logos donc ça vient mbongo au pesa au nyonso tirer donc non ça va pour le tout mettre l'autre zoom étant comme ça non c'est bon c'est bon merci tout est pour bon biso ti bino rit mayele na libala maye aye courage ah merci pas gagner un peu pas gagner 3000 francs. Ah, bon, si vous mettez là, on est sûr que va gagner à la bombe à 3000 francs. On va mettre la distraction avant y avoir t'as si comme ça, yo, bon, on a tout qui est restaurant. On va en faire la dire qui n'a pas merci papa. Zala mo makasi, boni ko milembisa boye chérie. Une belle balemisa. Ah. Mama. Boni. Bien. Appareil na yo na bien na tamu ni tuma. Bisa. Alors, boni kasi. Bon, bazana bango bien, ya lobaki nde on a fait na bango azoleka epa iza star na mabor bonga ya ko décorer ndako na bango. Te kana lupango wana o bango bazalaka ba osala fête wana. Ah. Te ye pasa super mine ya Sadak ya Sadek kana sapu. Ah. Et même bunga nda saleli wana ezalaki mpona bango bongo yo siko bebe yango ndenge yaya batela zemi
kolekisa basito mingi te vaut mieux kutu malala ba orange ke ba pamplemousse kobota ezalaka bien omoni kobota ntango moto aza na zemi ozozwa yango il faut yeba kobatela yango komema kilo te kosala te eloko makasi te mpo bamosusu baza aza na libala azolia bien azolala bien azolamuka bien mais mwana azoya te nazopalipango nga moko na misu na ngai te ndenge mpe baninga bazalaka oyo nakende ata priere nakende oluka balukaka mpe te surtout nde mpenza ye te ye nde tozolobela mpo oyo akendaka ne te ntongo kaka tv na ye telecommande na maboko kolala na badivan foti na ye moko epo bon ye moko azomona kaka ya kobota ne te na vie azokanisa ata mosu nzambe aza limité peut-être pa kobota ne te moko ayebi makambo asala na bomwana mosu mpe azalaka zikisa matrice ne ye moko bango balingaka na bango bana te bango bazali kaka soki azwi zemi ye moko asala cimetière ya babebe na ye ako na klilimu babebe komando bazobima kuna foti pele eza ya ye mo yo batela bebe na yo batela mingi malala ba orange kosala teke bomoni bacitron oya kokondisa na yo na bebe na yo nayebi te nini tosala na ndako po diable ye moko en personne akitala non makelela donc nzambe atali mpe ya basali na ye bela kotinda diable ya monene boye te et puis en plus téléphone ozosala eza ya yo te maman comment c'est fait yo kopesa téléphone non andoloba babêtise boye devant yo c'est de n'importe quoi ça apesanga téléphone pesanga téléphone n'importe quoi opesaki téléphone oyo bamababuzo babote te natika ye asala mambabuzo oyebi ke nazosolola abutu ninga telefone oyo ya yo oyo kolobela obuki mobeko te nabuki mibeko na ndako na yo ndako papa na biso mona na droit osala nyonso non olingi leyo lala te olingi leyo lala te yo ozalaka zemi ya kosente te ozama zemi ya ngambo kwa mama ko accepta mama mpote kwa Galiano non basala fo yo permettre nga o permettre te Diana mais eza ba bêtise oyo bamibale bazosala Diana soki opermettre nga na opermettre te mama bamibale baa badomestique baa na droit korespecte biso papa na tante ya kolakisa role ela na ndako j'espère que yo moko ebele osala Madiana omoni buzova nyonso oyo eza yo promotrice soki obotaki mais patron nga tia mbeko te bonga aza nani mpa na ye yo mama kimako buchu papa na respectaka oza papa mokolo okoma rouge mpona nga soki okoma rouge oza na affection moko boya olokota oza biloko expiraki déjà babwaki bon bato ya mitema mabe baye bachange date d'expiration donc oza likambo koloba te na ndako oyo chaque fois na bana koyebi soki yo mokolo ndako menga mokolo pays yo gouverneur soki ozalaka ye ozwa possession kakade na esika te nayebi te tosala nzambe nini atindi démon personne place mosusu atikala mokila awa mpenza papa na bino afandisaka bino alobaka moto ana droit kolekanga na ndako aza te na droit likolo na lowi ya tata na yo ya Diana na ya yo moko voire même na biloko eza na kati ya ndako donc eloko na koyebi soki bino nyonso bozotalela gouvernement na ngai wana butu mama obosani mo butu wana butu mama ozana là les gens oboma moto omoni moto oyo ezopela mpo ozwa autorité il faut butu comprendre que yo a gouverneur ad interim président azali kola président azali ngai na butu to mama yoko mola manzungu na yo wana osala vi na kolinga te biso nyonso tokoma munda muta milambelaka zonga place ozalaka vont pesanga kanda bana bawanga bana bakima yo nde bakima oyo kandeni kima makimia soto kena mbali moko ya poto akenda twa ayebaki teke vile nao nsima nango poso ekosala poso pembe butu na sukolali alelo alungwa président kutalobi te yoka gouverneur pampam boni bileko province yango nini naye rapelo province yango ozali oza gouverneur ozala interim oui bosala interim gouverneur ndasa maladi azobela bino ba interim mamoso totala na miso molimo ya clair te
Comment on va vous autorité devant biso vraiment maman? Mais non. Non, nazolanda yo mais ya faute na bango te. Faute papa na. Et bisa yo quelque soit nyonso papa ozala osala ngana ozala ka pona yo. Kutika nani ngoja kumuona shemeke na beni. Uja kumuna te. Shemeke loba na yo. Na binzoto siko ndeni bapasi wana ndo za oyo kwa bakisi na yela kio sava. Siko yu sava. Na melaki yango antoka nyonso ipesi bien mbala moko donc ndenge na zawa na isengo ndenge na moni yo kaka yo kaka mama kilo na 3 mois kolata ka barobe kolata ka biloko za ample mo ndo tinga mama na yo ample boye barobe voilà la fille doit passer ça ana ta ya nyuma bakangela kangu wa ma kanga television nakuyana kukende usala katata inelo ya pamba tu usalinga tanga itomoni kura yeka sikoyo mutano bake ngai mama mwana malamo mwashake ama mama tomene bakisi nwana esili oyo kisu muku ezosaka apasi osombi vraiment toka merci nzambe twakushake dela voici fali qu'il fallait tala mwasi bonge na libala yeyo oyo bana mabe te bango batakasa bazolanda émission bamema makamini bajana mikamu mabe ya bango shokuya mabe kusholisha kabangu te kubenga kabangu te mwasha jeu na benga kabandu bibenge na basemeki na ye bakaprice ezalaka ka bongo asolisa bango te mwende opesingo ta tv loba sipana na yoshi badoka bango tubakwa kushangira yo ndenge fanya bazei musubo ola nanga bazei ko bangutuma tokela pusa elote mama basuka bazakana bakaprice ba wenda kembote antoka te mama na yo aposha yo atane mama la yebi bilamba no oyela yo ngaya minene abungaye keteke costume fwana latango shukutumukola libala atate ayaya monokeshala vwa makovu ngadilete jamineya wakukamba vungadilete lushekakangate baloni najana confiance na bino te mbo oyo zwelangana nazoloba nasisa kopangusa awa so napupoli kiti moko longwa kuna oyo kovanda napupoli olongo oyo kovanda boni kosesanga badouble travail bo mama akolo ndako na kosala nyonso oza mwana mokolo ndako menga mokonzi ya ndako omoni ndako oyo eza lokola ndenge président konzaka mboka ndenge nga nazokonza awa nakoloba nozala te oza te nakotinda molimo na bangulu oke koseretrouve soki na bilanga soki wana bilobela pamba yo loba nga azala te nazala pe te yoko minanya oza nani oloba nanga bilobela oza nani tamama oyo nga nazotinda yesolangatina pamsa kuna yedo balangaki ye aza mokonzi okomi ntina niveau ogifle mpona gifle yo obinaka ozomuselango obinaka ozomte bamere oyo te bamere bana biso oyo giflenga bana biso bolukanga bino mbale fontenga wi nandimi lelo mama bwaka ye tala mama oyo ta mama oyo
tino zama tokela umawa menga mona tina ne ate moi musala mantenga ngana mona patron lelo so bazate ngamba na president ya boka oyo seki na ndako ngane mokonzi yo mokonzi so yo mokonzi seki tata na bila loba tanke ngana zayo za papa tikanga papa so quoi n'importe quoi papa so azate zanga katikati na esiko yo oui ezanga wana droit ya kolobaka yo wana droit loba n'importe mona ko selinga bliske mona ko selinga bliske boni boni ko regardez c'est quoi isani non vous exagérez pas mutu na mula esiko na kablo mutu kanza ya do na papa yo mama eza makambo na yo te mwana na suis na abo ya manke natini ese mama ne akima mbali na tama pasi ya mama zela la dukanu na yo ezaka esi me kusente na kalunga te après tu na ko sala nani wabon na katanda ko yo azaba mte azaba musala na lingala mwana bitinga na yo na fils adoptif ongo sanga po ofinganga yo ofinganga na nini yango mama Diana yo na ndako to muzo se permettre ya ko matela na muzo te siko ko bima ngane no kumsa yo omoni yo na kata ndako oyo ozala ko leke kwa foi bato baye pena na rafia bazeli mbunde bete beta te wana pesa utamona na kata kobosanaka te ata mokolo moko ke ngai na ya kwa mwana mosala te nazaka bokilo ya mobali na yo oyo mobali na yo azokende kobala samedi ezaka mwana na ngai samedi oyo panza moto ata molangi awa osakani panzi molangi osakana kopanza molangi nga aza liboma te mpo mobali na yo azozela mwana epa mwana na ngai samedi on va célébrer mama nanga te ngati osakani nalakisaka mwana mboka nakolakiseke nauta mboka nga aza bato na mina kisasa te nani ngana bamama kisasa te kadiano biso tombolaka basaki makala na pesa bibende mama bosulie nini mama mama bosalie nini mama madame patron tutu mbwino mama Allô, Galena. Nous allons calmer. Nous allons bien te. Nani? Tizela. Diana? Diana? Galena, explique-moi bien. Nini? Quand Bomba Diana sali crise, elle ne parle même pas. Vous êtes ce qu'on voit, Picasso? Non, papa? Donc tu vas me dire que tout est azadé, elle te faut les gâter, maintenant Diana est seule. Non, je la sec, Nelly Pouta. Vous allez à l'hôpital ou à Picasso? Nous allons à tout de suite là. Blandine! Laissez vite, non? Il y a Diana, c'est une non. Ceux qui y a, il y a Diana qui crise par bien sur le bateau l'autre. Nani ba on la clinique, ba na clinique, na ko lande ko na l'hôpital. Comme ça ça y a la ndanga. Au programme. Ah, le chef. L'équipe va être décevant ma baie. mapeka nyonso libanda eza asi na respecte franchement maintenant bien on est lokolo pour nani ngola sana mobile et pas mobile na OK osaka faible kwa bantu ta sexité ta normal bien na savoir vous êtes impolitesse
mpona eloko esepesi tobengi motu na pembeni oyebisi po ebenge peut-être alata na gwa mwasi na ye. Voilà. Na obengi na pembeni so aza mopaya ya sika na ndako. Oza no bien. Oti obengi deya tonton Gesho. Aza deya noko no ampaya te po asala deya facture na oyeba. Boni usama kabongo basi bakoma film moko boye. Ba bina rôle no rejoindre il faut finga kanga. Boni ngana kopona kayote. Bonde za boni ngam tema na ngapela. E Santa Koti na yoka koma be. Mon cher, yo fanda. Gesho, na yoka ke mo be makasi. Ya edenga yo fanda pardon ngapela fu. Oh, na yoka koma be elo etika la rako. Biso misatu to finali na mbetu. Pour la mukeli tongo biso misatu. Et ouais ça va passer na yo jouer dans la boule voilà. Gesho. Ma fille, je ne comprends pas ma fille. Est-ce que devant Gesho, pourquoi tu ne peux pas me donner la valeur? On comprend l'hôtel, lobby pété mes jours et ça. Ah bon? Si. Ah ma fille, yo ça va katama pe hein. Pourquoi ça m'a katama pe? Yo mo kondo ye bone tension ni. Oya okima mbango hein. Terrain à basket, terrain au sport. Gesho c'est mon ami. Gesho c'est mon ami. Bonjour. Madame. Vous allez bien? Bien. Yo angana kena na. Oh, on doit le faire ça. OK, ndenge ni ngana yena pesa koza ko. Ono ngando za mamba famille. La pesa koza. Bon nous obtang mai. Ah, makamona lo bien awa sipo. Nadi makamona sipo awa. Ye je na kitini. La kitini so ngo. Telemana nini na wezo lemsa yo. Kape mama. Ah, chance kape na sina sisi makambo ngo Gesho ba. Mena sisi makambo wana. Si bino bovandi boye programme nini bosali mpona makambo libala mwana po nyonso eza deja ya kobonga lokwa fete eza samedi nenga kuna somo na part na nga nyonso eza bien mais non nayebisi bango maloba nkele nayebisi Diana ndenge mobali na ye azobala mwana na ngai mama zambela ngala bota ta mwa mwasi na pesa mbama kombo joli ngata opesa obeti ngata botina mobali na pesa okaka ndoi mwana mwasi wana minitso bozotuna ngaza wapi wapi exilé te na hôpital hein en exil mama obinga makambenza ayi la confusion ya mobali misu mai mais mwasi misu kwa tata mwasi félicitations oyebi tango oza na mwana na yo ya mwasi to ya mobali foyeba ndenge nini okoki kosala mpo vi ya mwana no ekende liboso ngai mutu nakendaki lokola missionnaire na ndako ya dutie lelo na resure dutie lokola bokilo na ngai mpe mwasi na ye ndenge azokende boye nalandisele na rip ne jamais rentré au pays nzambe amalamu siko bosali ndeni mpo na mbongo wana bapesaki nzambe amalamu azwi mobali atie misu mai mwasi miso gwa donc décision na ekanda lobetani mbongo ya enveloppe wana mpo toyamba babokilo etikali mikolo mingi te samedi déjà fête mbongo lelo jeudi mbongo wana oyo batiaki na enveloppe ezalaka uniquement mpona koyambela bapaya moto wapi changer mariage eza déjà samedi il faut lelo tosomba biloko tokotisa baépice mpo samedi déjà insister nanu te kata nanu papel kata nanu kata nanu nte eloko nga azolinga nayeba ozobenga punda ozobenga poto esika course esalamaka papa kane kote sokoma na niveau akuta na bato basupervisa ozala mpe na likukuma te ngai ye te nga eza nango simple soki toyeda lobeti te bapunda ngo bakimi na bango te tokokipe bobetaki punda ya combien mbongo nyonso enveloppe kotiaka na liboso te odestabilize biso nyonso te makambo nayebisi olobi oyebise ngai aloba te tala mbongo ezali ya ozobanga nini mama yo osimba mbongo wana te po anini osimbaki yango te mpo na nini yango oyokana te Didier nokombongo nyonso wana eleki pete esalemaka soni ozalaki incapable geso ozalaka na famille ana famille ne ipasa ne yo yaya bongo nini kosafilie makasi na biso me ye alandelaka yo yaka mpa na yo te kaka yo moto yaka mpa na ye nani azolanda nani yaya
Yaya, obi combien de fois n'a participé à la fête de Bango? Ça va, samedi, si tu sens le gars yo participer na oya bango samedi siko to sane pour lelo faut to soma la mel to soma biloko to tango mais plus na utila sonia na renaissance na bazu ba varieté kende changer bango idée balon l'orange vert blanc batia blé toke teka licence yo osana bongo ne mama lo ko uzotala utale na ranya telema teka licence yo ba changer teka ta oyo batia rouge blanc blé Tu vas changer la licence, pardon. Ça va, notre y'a l'embauche. Ok. Pinda, on mi balé peu confiance exacte pour moi ya non. Ma ve. Tu pose le quoi mon monde ça limite. Tant mon cas de Dieu souki na yo. Provoquer divorce. Bilo makambo on ko sala on na o comprendre ngote na o comprendre te non na mona na famille des ordres boété. Na éviter. epesaka esengo ebikisaka babeli bisaka bombona yesu epesaka esengo ebikisaka babeli bisika nyonso bombona yesu epesaka esengo ebikisaka babeli bisika nyonso bombona yesu kristo na ngai yesu epesaka esengo ebikisaka babeli bisika nyonso tangelanga maladi na yo natangela yo kombo na yesu kristo bokono mokutitilimaka liboso ya kombo yo na nguya mwaso yo nalitanga na makila mbula somi na mibale na pasi wani franchement namona bacaprice ya zemi mais yo eza spécial ya bacaprice te chéri omonso basimbisa nasimbiso aire moboke na ozongisenga na popo oyoka nde esalaka je t'ai déjà interdit plusieurs fois batia sac na 7D hein? Non mais kande tovandi momuta yo oyiba hein? Ça va? Oui. Mon bébé, mon frère charmant, mon tout. Toi, dérangeant, je suis dans la ligne. À tout là. Maman, papa. Oui. Maman, papa. Chérie. Moni, programme pour le samedi. Mbongo wana oyo tchaki na nini na enveloppe wana. Oncle na camarade na ye wana bake mbongo wana babeteli yango baje na bango ya bapemi na bango babetaka wana. Ah bon? Oui. Siko nde eza boye mbongo ya oyambela bino samedi eza te. Franchement babi basimbisaki babenga basala boye donc tomoni kaka mbongo eza te. Donc problème eza kaka yango wana po photo yamba bino bien. Ben il faut quoi alors? Il faut mbongo. Bon, c'est pas grave, on va voir ça. On peut ça au moins comme ça. Mais cette fois-ci, vous pouvez soucier pour les gens qui bêtis, ceux qui va gêner, on soit une des. Mais comment expliquer oncle Nayo? Alors, pour raisonner, le roi, moi, qui est bon. Bato babeta baje wana bazalo kwa bato babeta baje de 6 na ba carte mbongo akosimisa tabuka lopango mais abeta niraje mais au moins le fois babilo wana pe etinda mutu so azana ngote ko mutinde aiba ateka donc il faut tout le temps qu'on meka usola na oncle parce que wana za mbongo te yo sana on ba aventure quand même hein pas que si que ça sali toujours sans faute. Il fait encore quoi c'est Galliano. Bon,
oyamba ye azelaka na ndako il veut quoi? Chérie, peut-être problème boye osenga ye tout ça. Non, même pas. On disait quoi encore? Oh, mais franchement, là, quand on a rapport comme dérangement. Monsieur Batova, il a bien boyé, allez. Il veut déranger. Hein? Et puis, c'est une remarcation, tout ça, non, c'est seulement lui qui nous dérange dans ma pelle. Mémé. Galeno nini? Mais yebisanga eza nini te papa Galeno nini wejana nanga Galeno likam nini aza na kati aza na kati soki na kati yango balobi ni Galeno azaka na observation no balobi eloko te soki ebandaki ndenge ni boyo okoma na mwana nga awa Galeno kasi domestique oyo papa yane na ndako tobanda odiskute nga na ye ere tozodiskute mama ye abandi kopekisa ye mbala moko azwi atindiki mama kwei na ye nazobelela nazolamusa mama azolamuka te ere mama kwei aperdre connaissance na ye nandi oningisa mama nazoningisa mama olamuka te nandi obenga papa banda nandi obenga papa mpe azoyamba te ti sikoyo donc de likolo domestique nde mwana nga komi awa ya nga mwana kotana na kati na ye bainformation simba kelamba na Yesu abikaki kombo na Yesu Kristo na ngai bademo bakokima bandoki bakolenga Yesu lelo mpe bisika nyonso biwa esenga bando masekeza te Yesu nde mobikisi mana bisika nyonso mwana mobalo ya bete stalelaki mwakanga na magi azali na moto moko te lisungi na ngeko utawa kasi ntango elombe mobali ayaki nkolo Yesu alobi na ye maloba motuya kamata litoko na yo pekende akendaki ye kombo na Yesu oyo feti lwalukambisi ya mona te ntango akutanaki na Yesu Mais attends, depuis quand? Ça fait déjà 2 semaines, Angoyo. Nous sommes partout dans le monde. Je suis là au monde. Là, j'ai 4 ans au monde. Non, c'est pas librement. Ah bon, permets-moi de te souhaiter bon retour au pays. Oh, yeah, merci. Oh, on se revoit dans Sani. Non, mon pépé, il fait chaud. Natamboli moi, non. Yeah. Non, mon pépé. Yeah. On a son numéro là, pas de problème. Chérie, obine na mono na sepeli na kumisi nzambe vraiment parce que na luki partout na zo za hotel. OK. 0 non. Ah OK. 09 98 91 19 39 39. Ah, de temps ça fait en bas. OK, non, bon, sans suite, sur l'homme super enfant d'ailleurs était peut-être un ami à la mon hôtel. Oui, il y a la monoté, tu m'appelles il y a la monoté. Ah, OK. Parce que OK, il n'a pas directement où tu veux venir na où tu veux na ça ba course mon na sala. So na ici. Comme ça, à 19h20, on s'en lasse. Non, sans problème. Ok, ça va, bye bye. Ouais, dans ce cas, on a moins de donner frais, je peux continuer. Ok, yeah, ok, bye bye. Ok, merci. Madame, calme-toi. Bien. Papa est responsable à Diana. Ah, maman, yo, vous allez responsable de Naye. Maman,
son cas est un peu compliqué. Pas si grave. Nabi est un peu compliqué, mais pas si grave. Voilà. Pour aller droit au but, à celle là raison. Papa m'a fait éviter pour tous les places mon côté à Zananda pour aller bal. Je vais qu'à téléphone moi on a une bengaina qui vraiment la gogne et le côté on m'a qui en bas on n'a même pas. Et bon mon bel Naza. Parce que papa il comme on dit en voilà. Banda moi si n'a pas qui c'est côté pour les autres là je vais papa. Quand tu es pipé sur Azab, de Azab même pas informé. Na kao et on temps bien responsable de mon côté papa. Excusez-moi madame, un peu la question parce que on a posé la question. La crise en haut, à Salaki, ma fièvre, ou bien c'était juste comment? Si papa, ni moi, tu as bien expliqué. Attends, on a commencé à expliquer que maman va ça la ramsala kuna nanda kuna bongo de baswana kina mwana. Na yebi pete maman autorité en zaki kuna ti et celle qui mwana akoka ko supporter maloba maman la tine maman la ko tindika ki mwana. Yango mwana po ya kipe banda na zakola mukalifu fete. Non. Bien, madame, j'ai mon problème au niveau de crâne. Mon problème au niveau de crâne. Je ne pas ça, ne me contredis pas. Papa, c'est crâne, il y a un défi à mon tout cerveau. Comprendre le secret dans la zone. Alors, pour ton monument gratiné, la monnaie gratinée au monde, et à mon monnaie, ça doit être un problème au niveau de crâne, un problème crânien. Et puis, nous avons recommandé pour un scanner. Mais, moi, j'ai recommandé l'examen scanner exact pour Azanazine. Ah? Azanazine. Et puis. Pardon. Diana? Oui, Azanazine. Et puis, Zemiwana. Il y a moi, dans mon côté, j'ai trouvé des triplés. Après. Docteur, où c'est l'erreur, par exemple? Après examen. Pardon, docteur, ça va maman Moses, ça va la moi, Diana. C'est Diana. C'est le nom de Diane. Alors, c'est ma patiente que je connais très bien. Je suis un médecin traitant et puis de moi-même, d'après par examen, par consultation, tout ce qu'on a fait avec la patiente là, j'avais trouvé que non, elle ne pouvait pas concevoir. Mais aujourd'hui, ça m'étonne moi aussi, et je trouve à l'air, et ça n'a pas la mise ça, tout n'a pas été bon. Donc voilà, tu nous as plutôt recommandé un scanner. Moi, je suis recommandé un scanner donc observation pas appropriée. Je crois qu'elle va rester ici pendant un temps. Pardon, docteur. Je crois qu'on a vu, on a dérangé ces métiers, docteur. Non, ça ne va pas déranger. Voilà la raison pour laquelle on a dit que non, elle va rester ici pendant quelques jours. Et attendre une observation. Docteur, pardon, c'est impossible pour que au moins la temps et puis l'état plutôt parce que dans une observation. Asa sous surveillance sur le médecin. Bon, madame, c'est bon. Bon. Wabona yeso yo betelo sipisi wakutana kina yesu betelo atesakana tobolimando eklezia na kuluku bangate mosikoli na biso asa na bomo yende kosi na yuda eya na bututu mpe na moi okotombola se bendele na yesu moto akopekisa biso asa te kino mobanda libala kozoka kombo na yesu sabane na Songa na nzela nzela okolanda ekomemela kufa songa moto
replay. Non, pas ça. Oui, c'est bon. Pas bien. Nzambe na ngai. Siko mutunde ini ça se passe te. Et bon libu mukasi. Ça va? Bon fungula miso. Papa ça. Ya modelo longole na ndako mama. Uzotata ukansana na eloko. Sina gala nosombe na ngai. Ji ya nini kasi mama? Ya nini kasi mama? Unadenga papa ya. Ji pesa na mama mbesu te. Unadenga papa. Baji ya mama. Unadenga papa mama. Tika ya katolingana. No, kata. Abenga ikasike. Jamaa Nzambe asali fo kumisa Nzambe. Aya toyemba. Il sait que peu importe la situation, on sera toujours on a eu. Nous Nzambe na biso. Aya toyemba mama mapasa kelele. Allô Galiano? Oui, allô papa. Tu es à l'hôpital na maman. Quoi? Diane à l'hôpital? Boza est pas médecin traitant hein? Ok, j'arrive. Natiki est bon. Ya unakutamsha sika za kosa tumsusa accident kola koyoka crise olo biseka sangwa malamu. Imo fa ya hospital. Amona ko Nzambe asali. Jamboyo yana mapas. Ah bon? Donc quelqu'un dans la commis penza Congo. Imo ya différence aux ascolta y na université ça ko balekine. Soki planeta na soki diplôme ngaka tanga classe. Ndebe to bengi de l'université. Ah! Et enfin! Félicitations! Merci. Ah! Non, on va m'inviter, mais. Bonjour. Bonjour papa. Félicitations chérie. Galiano. Bonne surprise à mon ennemi. Et là, ici. Hein? Et là, surprise. Comment est surprise pour une surprise? Non. Bonsoir, bien, on t'a joué en bâté. Comment est surprise? Les occasions, on peut le coller à Yoye, c'est les deux commissaires Nzambe. Avant de commencer Nzambe, il y a qui n'a le bâtiment moins wiki. Allez-y. Premièrement, on va s'adresser à moi, Sinala. Chérie, pardonne-moi. Limbisangana, oh nyoso, ileki. Nzambe a libéré na potopoto na zalaki. Et deuxièmement, na baluki pa na bino, maman, oncle, bon pardonnez-moi, ainsi que famille nanga, na makambo nyoso eleki. Nyoso esalamaki bandaki kosalama na inconscience. Lelo Nzambe alobeli ngai nazali kotambola nzela molili abikisi nga na nzela wana ya mabe yango asengi bino vraimen boyebisa nga sika libota na nga mobili. En tout cas, nakumisi Nzambe ya makasi ya mingi na ndenge maso maleki ezalaki plan Nzambe ayebaki koleka boye. Yo oza mwana lokola mwana biso nayebi te nini oyo ekoki kosala kitokangela yo motema biso toza na problème na yo te toyoki mpenza pardon na yo na motema moko obana kobotama mapasa lokola obandi kobotama mapasa boye. Amen.
triplé. tokomisi nzambe okangimisa biso toza concentré nzambe topamboli yo tokumisi yo bible elobiki yo oza mutu te koyeba na kokosa o nzambe papa tala ya bikamwa oyo osali moto akoki kosala boye ezali kaka yo nzambe moto ya mokili akoki kosala boye te nzambe nzambe napamboli yo nakumisi yo nanetoli monene na yo nzambe oyo eli abelaki liboso na nzambe na babala mozalisi na likolo na se nzambe o mopepe ebale banzete ekumisaka mpo bazali bikelamu na yo boni bioni biso baelili na yo tosengeli koloba na yo ke yo oza nzambe liboso mpe nsima na yo nzambe mosusu azali te obele yo nzambe tala mokili yawe ebenganaki diana lokola ekomba mpe epesi ye 24 heures mpo teyeba na kozonga lisusu na ndako te me yo nzambe opesi 25 mere na bana misato lelo nandimi nzambe makambo nzambe ezala lokola liboma nakolakisa na bato ke il existe 25 mere. Amen. Amen. Jésus. Il existe 25 mere. Amen. Jésus. 25 mere eza yo nzambe olakisi ndenge naona libota na ngai nzambe nakokabwana na yo te kopamo okomisi yo na kombo na yesu kristo amen. Zamba makambo a minene Zamba makambo ekamisaka bato Zamba makambo a minene Nzambo yoe Yesu asala makambo elekelaka bato galiano meme nakomi yayaba mapasa olia mpe bambongo olie mpe 100 000 ba 200 000 ngane batakamwa biso kuna nini agence bakamwa biso mimi yebi nafandi na régime nabi mimi mpe banda koya awa na mpe na monene na tio te yo tambola nano non banzelo na kenda non kasi ndeni oyebaki nano na mobali non na sens ke bando banda koya awa tala ma vie na na mona te no oye na tio ah te napesi motu na ngai gesho gesho nde na papa yo sikovandi na balobela omamosa bon ngana didi azanga na ngai po nyonso tuna expliquaki déjà nanga gelelo efo alobanga nyonso te tiana ata 10 mois ata ya fond ozwana 10 kadi dola ata ya fond nde na biso didi babinga na bolimo na yango kosa te soki naza mpire na pere soki naza mpe na mbongo atuka na biso yo kuni ozosinyelanga makambo yo te naoyokiasima okoyoka nini andako bakudi nini na elizongi ndeka na biso nga na franchement naza sérieux ngaki naloba makambo epuis ye na apprécie ngai nakani makambo naloba mpo ngai makambo nyonso asala calcule tomasona napesi kopesa po 2 jours nabi après 2 jours nakoya na nini nakoloba na ye tosolo naza na nzela wana bango na nakosa mwasi na kokala wana lelo yaya asene ngo bazwi ozoke mobimba boye 10 kutu ya pamba ya fond pie te boso oyaki na dollar didie laisse tomber gesho c'est bon toutefois c'est bien kana fois j'ai dit didie en tout cas wa makasi gesho non so la gesho te bon gesho tomona ni de tomona là Boutila ça va camarade de phobie gesho de ah ok oyebisinga biso mpe tobeta pemi gesho baya gesho évolution mabe nini te obo gesho na mobali te eloko etambo riti okimbangu yalekinaka mosalisaki makasi zini eloko mpe ezala bino so bayebi te ezala yobatama soki ayerevese yakala yakala gesho baya esengo nini abimi na biso awa bima bisinga oyo te nakobeta pe nabi oganye mpe namoni oyo bafatigue
bino lelo bokete nini eza te bapunde ye te eye nango eza nango mpe kuna yo obomba mbongo bobeta ndamndamu te sikoyo mbongo wana obozwaki ya envelope ati batiki baolobelo te mbongo yango bazongisi te te nga na soli na didi tosoli mpe na bato wana oyo esengi fili koma lettre ya repo tokoma lettre banso basoa répondre biso procédure eza molai ya université l'agence noko nga auti epadite apesinga mbongo mosusu poso nalandela bino okoma panike makasi na makambo okoma nde panike makasi yebi bino tovanda na bino tobatonga mpe makambo ya repo ezosenga procédure ezosenga mbongo oya ndenge tosambela ndenge tokokotisa lete ndenge ebimela soki tona mwele omoka moke fofuta mpe bavoka boza bien organisé boza mpe na bavoka kuna yo kasi yani yaka bato bakosambela bino kuna eza mpe na structure mobimba kuna procédure nde pene ezalaka kofuta bango mpe mbongo oyo bapesi nga eza lokola namoni bino bosali baaventure na oyo ya liboso lokola bakoya samedi lelo toza jeudi samedi oyo ya lobilobi tokonte lelo te mbongo oyo yango toyambela mbongo ambala oyo eza vigilant kosimisa mbuto anga te yango toyambela bango mpo tosalela bango mwa eloko nde ezalaka me nga mo mutu na osimba ngo po mbongo ya liboso bino kosali nango baavante mpo nga mo na osimba ngo te tokomi lobi tokesomba biloko oza moko so bato bayawa nani osola na bango mutu osola na bango napesa osu mbongo kende na mwana na kati ozwi mbongo sola na mwana na kati yoza makambo toko kende sola na mwana na kati obi yo mpenza ti bato baluka baconseiller na parlement yo ozotulawa na ndima ondima ti maloba obima kende soto mwana yo bakosimpoze te yo mwana ngai nasali banyasi tanga mpona die solobi non non oui koma solola na ye biso bato bito tobia mwa liba mpona mwana moke moke oyo banga makasi koma ntulia mo ngai nasala ye deja capo akota na famille kopamba bonsoir totina desalo na banda kosala nini kotinda babiloko nini ezalaka na mwanda boye mibwinsi nani bibwati mimbwinsi bibwati ngani nazoyebisa yo kosangana ezosala biso mabe yo moto tyanga nakolongolo mpe na poste yango otyana biloko ya kosangana yango bomona nga zoba mana ngai nazwi ndambo ya pouvoir na kate yango babengaka dictature kozala yo moko bibwati mibwinsi olongwe oyoki nazorespecte na nyonso mais soki mpona kolongola seki okotinga siko na menga momu na tia yo tolingo koma na opposition mayo sali bagafe belenga nazocouvrir yo olowi obosani 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 ke ngam na tia yo place oyo nakuta bino mozali lokwa soda sans fonction batikala kosimisa monduki ata mokolo moko te boniko ozolata biloko bakomi communal lelo na ye napesi oteni napesi yo na monduki nasupesi na base na fonction mononga na couvrir yo quelque part okocouvrir nga na nini bagafu no betia ngana na bagafu te bavri gafu commerce oui azotia makeye na porte aza nani osolongolinga na porte yango c'est quoi ça nango mobeta porte ora moto aliboma onani galeon tia libanda omoni zabalaba omoni kisi oyo botyaki nga epoli okotuna ngai pakalowi papa mama ayaki mpe kaka boye avec votre respect kaka ndenge mpe kaka aza boye atali bagafe bele kaka boye kaka boye papa allez porte oh moto yaka libanda moto yaka mama moni ekombo ya mwasi na nga moto nzambe apesi ye bana misato zemi mwana yo na kisi oyo bokendekocanga jésus m'a sauvé omoni kisi wana epoli
Dis, Galiano, tiens Libanda, Loïc. Maman. Nabi, si tu tiens Libanda, on continue à cuisine, on prépare le moment vite fait. Maman na bengani au nom de Jésus. Maman. Maman bengani au nom de Jésus. Ozodi possession wa wala na kisa mundele China mulibanda to sana ko cheli banda engai simba ko cheli banda moto yaka mama oli excelanga pour ni ba phrase lo beso na wera ko lo beso zo di excelanga de zo di angale yalo oui te yalo oui te bani Ndeyo na za héritier na botika l'héritier nga papa Pierre lelo Azaka toke ngapa muna kotisa ki onga na mutu ngazo bimisa yo papa Pierre de code final ni papa toke mama osana bomela mona boma bimisa ye bima mama ça de compte final Loïc musala eza nini agapeto musala no eza nini azala mpe ndoki ate tobengani yo naza kobanga ye mpo na mwasi osongeli place leo mama oyo ntoki mwana ye ntoki noko na ye ntoki bakiangu patron papa olobaki te toi aongo benganga pompon papa moni ongi olanda ye papa calme-toi Loïc olambaka kota na cuisine salela madame eloko mo vite fait tozonga papa fe bango nyonso bakende lokwa bebasi il faut kolobaka bébé te babébé 3 leki dis sala eloko moko ya vite fait sala eloko moko vite fait ngano toyena problème moyini kanda kote na kati toyena problème ah bon nabenga bakomba bien pompon miake ngakomona pompon ngali ona kobi pompon babenga ona problème kadian Loïc mama papa kadian yaka na mariko na bango panneau solaire Alpha Bokole le patron Alpha Bokole Sara bozwaka boza pena oyo omoni bino bana bazanga mayele Alpha Bokole mbote mingi balandi RTNC2 esengoza nanga lisusu nakutana bino mokolo lelo na émission na bino à l'ombre de l'artiste émission na kwa bino artiste moko to beti lisolo na ye to beti ma vie privée na ye kasi pour la lelo nde to lobaki to sali moi exception de to benga moi différence parce que to yamba producteur to zape na acteur te ba moi to betana na so mki anzonzinge le kamande ni c'est que to saki émission na Alpha Boyo yo kakiango bolinga to continuer toujours pour na émission na biso ya banzonzinga kasi to za nde tozala ate liboso ke invité na présentateur to fongoli cadre lelo tozala ba acteur oyo ebele bino boyebi basepesa bino na bandako to yambi na mbote Alpha mbote mama mbote ndeko no soza na biso awa tanga koma mama moko
Mbote vie de loin. Mbote vie de loin, mbote sila, mbote duche. Mbote sundiata, mbote Siko, et comme il y a une émission là. Mbote nini. Bon, on est bien. Merci beaucoup. Alpha, avant tout, banato, banan nous muke. Recrutement et acteur au sala ngondengeni parce que ça a awate. Yo zakani na poto oyaka. Recruter ngondengeni. Ça dit ngala bango na moi mutu nanga directeur na artistique Modero. Donc il mta ibi ba ndia sala masolo. Siko ndo zala kuna. Bureau monsieur zala awa. Bureau monsieur zali. Ekiri monsieur monsieur ki monsieur fait. Babinzo nzing e panza batu. Et panza ba groupe ebele bino ba producteur boza na base wana moto azana groupe mobo quelconque ceux qui ont travaillé na nzonzi akomi na tetutesse moko alinsu koyokela ba chef na été parce que kuna zo gagner plus bino nde bana base wana betana le soeza ndeni quand tu solo na émission lekaki na bibiso zwaka bato ba groupe na bango na ba accord ba président ba ceux qui vraiment temps ezali moyen ezali apesa biso bango ceux qui peut mobulo ezali donc voilà quoi mais au point ko panza bango non tout est au salon. Mais apparemment on dirait quand tu vas nzondi ozalaka na mêmes acteurs au variété surtout mon irsil tout mon sila tout mon ozalaka toujours na bango ba musu azalate to ezaka ba oyo pona kaka à chaque pièce bango kando bandela. OK, c'est dit ça de vito que na système il y a on ne change pas l'équipe qui gagne donc il na bon. Mais biso dozoa toujours sur moni ba pièce nanga bandeli tisuka dozoa ka au moins une ou deux têtes ya sika ba yaka ko renforcer équipe. OK, ce que maman elle kandeni est-ce que qui pas au sera vraiment compte qui professionnalisme moto dozoa no kaputo mona pe mingi baza ba évoluer à nulle part na groupe monté mais na nzonzi ngaza onga la ligne na groupe na ngotanga na nzonzi est-ce que vous se rendre vraiment compte dans tout ça? Et puis cacher na bango ezala ndeni par rapport na oyo asala ka na groupe moko boyena o ayene karaboya kunika dans le néa aye maman ko ça. Bon, cacher ya mutu na mutu eza variaka. Quand est sur une émission l'équipe ton notion ngela toujours bongo. C'est-à-dire pala muke futa mamuke, pala munene futa munene. Ça dépend sur futu pala munene na pre muke ba kino bo solo kana ba yerwa. Sans son. C'est quoi question à poser à Waneb, des questions à nos kaka. Les ko répondre on mena ko linga pe mingi. Bande mso za ba sila, irsil, pakalowi, vide loin surtout mingi za mingi na vide loin na pakalowi. Question. Eza sur ba o bazalaka na groupe monte. Bazo évoluer na nzonzing. Plus dans poser na vide loin. Oza na groupe te. Ozo évoluer na nzonzing. Les ceux qui nzonzing e katani na et les canons sautés. Ce qu'on a failli pour nayote. Oui, comme on y a tous ça la même émission de tout yawa. Na vie tout le cas est le tout ça la bien. Si moi tout alinga o alinga kuzama bien ya zate. Nous tout le kambongo. Et puis na domaine nyonso jamais katana. Tete ko sila ate na Congo. Lobake tete pe ko sila te ke za ke sili non. Et ça la génération l'équipe génération yé. Voilà. C'est quoi ils ont plus ce que dans groupe moboy. Mais ce que ils ont dans groupe T. On évolue à car na nzonzi. Ngaza pa ngade ngade so. Moto mo peut être. Mais pour le moment aux Ngaza wana na chic choc le yingi pa ngade ngade. Kuna sikoni. Nazalaka kuna. Ah d'accord. Ah ouais. C'est yo ta Olanda non ote. Simba. Donc nazalaka pena wana. Ta ngade ngade os moto mo prêtre. Non, au moins hier, tout le monde a fait le sens sans souci jouaka, mais aux ala kuna ti. Ouais. Va inviter qui yo. Tout comme peut-être musuba tout musuba inviter qui va inviter au pekuna. Le on doit confirmer parce que aux ala kuna. Oh, te le non ko confirmer le te Congo nyoso yebi, fi de le monde ngade ngade os. Fi de le monde chic choc le yingi. Sauf que nous qui ba mise en disponibilité ba ba bon. Donc il y a ngwana, ba jara ngona pemaki. Bon, nous avons vraiment évolution et un mouvement na biso. Ils ont marché pendant la malamté, ndeng biso toujours la formation. Bon, na ya na ta vie na poids. OK. C'est pour cela nazara. Ba tout quand sa vie de là a évolué na nzonzi, boyo ki kiaza siko epa ngade danga. Mais nzonzi est-ce danger? Danger. Il alpha beaucoup le danger. Ba porter le soumona ba c'est ba danger. OK. Pakalowi zo micro pour pas loba. Yemo yo zo micro. Pakalowi pose un groupe monté. Bon, ce qu'on a dans le baboué, on est artiste soi-même. Artiste, c'est ça qu'on se définir par rapport à un groupe donné. Ce que tu as dit même,
ça va dans le groupe à Jennifer Lopez. Qui aime son musique. Ah ouais, Nicolo. Il faut avoir la capacité. Ce qui est le oyo, Alpha Bokoli, afin d'amboko yo yebi, mais ayaka, aloki pakaloui, et ça va ayaka gagner pakaloui pas bimi. C'est-à-dire à mona quelque part. Mais c'est bien, mais si qu'on fallait pas mon un peu dans groupe mobile parce que pour talent et mon est loco ça on la makila mais un mot faut respecter un mot de temps en temps. Tu bandes qui va prendre ça tu bandes quand bala mora boni. Tu bandes dans le groupe. On a eu de bons moments et des mauvais moments. Nous allons te pour rendre jugement na mutu na mutu. Mais ngana le ba ngoki artiste azana miye mo artiste. Donc la capacité il faut ça la ngona. Parce que tant que on dit qu'on a trop un professionnalisme, c'est-à-dire bah professionnel. Et pour qu'on ait un niveau professionnel, oui ça m'a dit. Attends bah joueur tout, ce que tu vois on a dans quelle équipe nationale. Bah joueur nous sommes à l'équipe nationale à Betty. Moyebi et que avant comme on a poto kutu équipe à Beta na Kinshasa oyebi ngote. Mais les lots équipe nationale nge Beta ba bengi joueur wana pour Beta na Nantes. Mais équipe no bandela ah. Comme kuna oyebi. Merci beaucoup Alpha Tozongelio. Est-ce que contrat oyo bozala on a musicien pardon ba acteur et les ramandeni est-ce que ça par écrit ou ça long cas verbal? Non, ça par écrit. Bateau une sorte de message na bango. Ndenga obande ko bino équipe wana ndenge onza na bango bango to signer na bango pe souti. Et bateau ba toujours sika. Bango ndé toujours temps ya ko signer na bango po to ebi ndenge ba évoluer relativement. Bando bandina acteur na yo. C'est vrai baza oyo oyo message na bango. Bon, le ndé ezaki avant tant obanda ki on. Bateur liboso yo recruta kawana. Je crois pas ndengo senga bango sala contrat bango premier jour et zaka ratilelo. To ezako se maintenir kana stabilité nango wana ou bien soit kiti ou bien mati parce que aussi bon mécène. Moi m'spé za rabusa la carte to solo aussi. To ezapenza respecter ndé musano c'est salima. Bon, ça dit tozana bateau musu peut-être na beta on kati ezali. Ça dit na minute oyo moi j'ai ce commercial mais na minute oyo pe moi mon boulot ali donc ozoka ndongo zoka. C'est quoi acteur principal? En fait acteur principal. Au joueur la bande bangonde ba les 40. Pas ba misusu. Collègue qui a raté. Quand ndé to solo là contrat na yo ndé to solo. Pour principal yanga mna ko tchaki non a tour on s'appelle non vie de là il faut il y a bien donc tour aussi là tour oui d'où tu pas comprendre il y en a 100 soana ah ici na boquete donc ici fait hein ba film mususu ça dit et ça na ba ndenge wana sundi atepe comprendre et ya na ngo ndeka to soana bango quoi qui paraté au donc principal il faut non. OK ce qui est le siko par exemple contrat au signé soit na acteur baza awa puis mususu baza te baza belé ce que le contrat au signé bon eke alongwe na ye alingi ko travailler na yote abingano esil yo zo continuer toujours ya ko exploiter ba image na ye ya oteka ba DVD poursuivre ba ngoni a poursuivre yote non pour contrat au signé on est par film donc film na ngale to signaki donc ils a vie on a pour un film là mais on te bien de voler ka tous les gars parce que bon soit tout sur internet ngai musa théâtre na habité le na ko ça la contrat pa na yo autour nga pesa nga combien d'emblée bona ko ba $100 pour na ebi musa na ngati c'est quoi tant yo kende oteki o gagner plus récompense tanga ezani mais so na zongi susu question nga mo so na ke na tekité te oteka parce que tu ko ça la ngo so ki na tekité non ce qui est à te okoteka kaka non na éviter na ko répondre au pied na côté bena alfité il faut soma mutu de la to mona ngona musika pour to komi na place wana te en tout cas ngana za parmi bato bazola na ba alfango na musala ngo to kanisa keza facile to ça film moko na bango ni swazawa et qui était kami mais était kami ba pirata on peut so makasi retour na ngoti siko eza mo boulot na côté finance il y a des fois tu vends des pinana bango ni osana ba joyi ba duche ba fila ba videle ba sundia tatobi non tu bano kata ba polité il y a des fois ba kosa abiso eza ba réalité moko eza sur place tant ba makino teka ba pièce na bango wana
tokasa kaka ekoteka masi esali mpe succès mais bato banyongo baza moto mosusu opesaki balo mosusu po opesa monga komokima yo na telefone azomonana pe te moto mosusu po opesa biloko aziongo atindi yango place moko bapirate yango akosi yo kaka bamarchandise no evandi awa etekama te osina ota eloko opesa succès côté na côté d'été. Oui, au côté l'été. La vérité quoi. Vérité on peut faire ça bien. Et ça qui a un suspect toujours tourner mais il y a bien à nord. Mais botin nana ni noa na papa. Sous bakangle peut faire putain. Putain de mina qui. Mais bon oui c'est la faute. Donc ça va me ça me mesana hein na ba politique na biso auto sokala to sokango. Mais et ça rappelle moi bien quoi. Comprendre dans le sens c'est quoi pour le moment tous la pièce ni. Les minutes tous à 100% à l'ordre. Donc il y a un développement donc qualité. Alors direct. Allez sois. Où est-ce que tu as marqué 100%? Alors 100% alors. Toi on a bien lancé là. kotelemela biso eklese na nkolo kobanga te tombola motu likolo oyo likambo ya kokamwa ebale tosi mongongo ya motu bayekoli bakambo epepa mituni oyo aza elima mpona soki makambo ekomeli yo ota na ndako kangi kuki na yo bili na yesu akoyoka nayebi nini nazoyebisa yo soki omona eloko te peut-être oza na likambo na nzambe ongisa na ye namona nano te moyenge ebeni alela nzambe avanda kimia oho kombo na yesu kristo na ngai jésus na ngai jésus na ngai yo ekokamwisa ngai beleme soki okozwa mafuta to bushi otie na mbeto kolobete biloko ebatela yo me tikana biso te biloko oyo milimo mabe ebangaka yango te kasi bademo to milimo mabe ebangaka se kombo na yesu kristo nzambe na bomo oyo aleluya beleme soki oza na hôpital ozolanda biso na nzembo otiki ete nguya alobi kokotela yo soki ozolanda na bus tiki ete kombo na yesu kristo epesa yo esengo soki ozolanda biso na ndako na ntango otiki ete lipata na nkembo na nzambe na bomo oyo ezingela yo aleluya soki oza mokakatani banga te nzamba kosalela mpe yo lokola asalelaki mokakatani oyo ya tempelo ekona palai atako miso na yo ekufa wamitungisa te ndeko na ngai bartime azalaki mpe lokola yo amonaki ye kombo na yesu kristo na ngai yesu mwana mosika widibikisa ngai ekolela martire yesu abikisaki kombo na yesu ndepesaka kimia kombo na yesu ndesengwa mute oza na yesu oza na nyonso motuya kasi azangi